photo ya Didi Stone na Fally Ipupa bandeko na ngai eluki makambo ekomamba ba plainte ki ezongi nani moluki makambo eliko nango sele yo vraiment bandeko na ngai toki tozonga sele yo amuto aske akoya koloba pona disque d'or ya Fally Ipupa vraiment sele yo banda to yeba yo banda 1900 wolo elo oni sele yo amimi na musique ya Congo bandeko na nga to sala juste analyse parce que maman ali ape kuna atomboki pona mwana na ye alobi trop c'est trop ba accusation ezoleka mabe ezoleka mafinga ezoleka alembi to sala analyse. Voilà, bienvenue sur notre chaîne La Grande Découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Un grand merci na bino nyonso o bolinga biso bozora temps vraiment ya kotala biso. Vraiment to sengi bino. Merci. Lelo to koloba to yé kaka pona analyse concernant mambo ekoleka internet. Izaki église tendenge balobaka internet chaque fois ezalaka kaka makambo eke zongi e baluki lelo bandeko na ngai tolali tolamuki tomoni ndeko na biso ya mobali na kombo ya Selo Scram oya yembila biso ba mama mama ayemba ngo kale eza kuto anini nyo bandeko bakoyi miko fale ekoele mawa ba eko sala featuring na Fally Ipupa o bayemba nzembo ya nzembo mo bayemba wana na Fally wana et tout. Pourquoi abengaka Fally parce que mona de Fally amutu déjà okende bien parce que série wana pe to ke tozonga Fally déjà abanda ko sala musique na mais ezate loko ndenge to komona lelo parce que lelo vraiment za number 1 série wana je crois bien Fally amsa zaki ba numéro 5 ba 6 pe pour série wana bandeko na Fally Ipupa zaki na makambo te mais c'est le loko la monaka déjà ki jo oyo faut déjà na weli ça parce que ti okoma na ba niveau wana nga na bando clashaka siye pour ba tsaka nga ka yango moni série wana déjà c'est le ayebelaka déjà asinga Fally Ipupa basala na clip o bomuna basala na wana ya orthotanasie soki orthotanasie sans Fally pe msupenge pesa na makambo parce que Fally nde mutayaka ayeko pesa ngo ayeko pesela yango makambo bandiko na ngai veut dire ezalaka bongo et lelo ko kamwa Selo Scram chaque fois to monaka biso nyaso to ebi Fally place ya uta ata lelo ba warrior ba ya ko contredire ata lelo ba lobaka ba n'importe quoi sur Koffi Olomide mais ngana bino to ebi Fally Ipupa uta wapi bande ko ngana bino to yebi place oyo Fally Ipupa auta Fally Ipupa uta papa na biso Koffi Olomide na quartier latin o lelo to eba Fally Ipupa malgré bat balobaka uta soki wapi to eba grâce ya Nzambe et puis grâce à Koffi Olomide na quartier latin Fally Ipupa za mutu oyo ba Didi Stone ti ba yaka ba Del Piro ba nebele ya Koffi ba yesima ya Fally Ipupa sima ya Fally Ipupa parce que Fally Ipupa kota quartier latin kala zalaka jeune garçon bino monso boke ba photo botali ba photo ba vidéo bokomona ke Fally Ipupa tanga kota quartier latin zalaka vraiment mwana moke zalaka jeune garçon vraiment et lelo komona Fally Ipupa chaque fois photo na Didi Stone nga na okamwa ndenge ezobetsa bandeko na biso ebele mabaku eze eloko eko betsa biso mabaku te bandeko na nga pourquoi parce que Fally Ipupa za lokola papa leki ya Didi Stone a ebi Fally Ipupa bien Fally Ipupa ebi Didi Stone très bien to peut to landeli pe bien tellement ba bete la biso ba histoire te o suka pe boye Fally Ipupa changer Didi Stone couche pe cause la pas changer Didi Stone couche bandeko na ngai pourquoi parce que aza mutu ya kala na famille wana donc Fally aza famille ya Koffi Olomide oui singa famille ebenda na kekata na te moto ya koloba ke Koffi Olomide sala rassembla oya loba ke utanga na mutema te dernièrement to mona ke yindi mais après matanga mimi tike velo ne to mona ke
après matanga mimiti keva toyaki komona ke Koffi Olomide ayeki koyebisela biso ke Fally Ipupa azala collaborateur na ye mais aza number 1 toyokaki oyo elobamaki na ba audio na video ya Koffi Olomide pour dire que ndenge balobaka singa famille ebenda na rekata na te. Oui, Fally et Koffi c'est la famille. Quelque soit mutema mabe o elekaka entre bango wana oyoka koto eke zongi mais photo chaka ngona mitu na biso baza famille bakotikala ka famille. Lelo soki Fally Ipupa zate na mokili Koffi akolela lokwa mwana mokie ndenge mo pe Fally Ipupa soki lelo Koffi azate Fally akolela en des autres. Donc baza famille. Alors Didi Stone pona ye Fally Ipupa za papa leki na ye pona ye Fally Ipupa za papa leki na ye bako kuta na wapi quelque soit ba problème ya ba papa na ye tali ete ya talaka ali Fally Ipupa na minicho number 1 et puis ndenga zana ausa muziki na ye kitoko muziki ya Fally Ipupa ba jeune de balinga ngo mingi même mikolo balinga ngo mais ba jeune ya génération o bazo se retrouver na muziki ya Fally Ipupa. Et déjà kokuta na Fally Ipupa quelque part Didi Stone soit sengi Fally Ipupa photo. Oui, Fally Ipupa des fois goza ane pe en envie ya kokanga photo na Didi Stone te. Mais vu kaza mwana abengi ese basengi papa to kanga photo. Pourquoi Fally oboya? Et puis soka boy Didi Stone otuna e oboyi pona nini? Problème eza na sali nini? Et puis Didi Stone a jara bano pe akwa insister to kanga mano photo kito mata botaka ninga zalaka. Aja rabano aye papa leki asengi mbongo boko pesa ya bando swani sayo baba jarabana wana ba Didi Stone. Et lelo ko kamwa c'est le yo photo wana kaka ezo suki so mutema photo ane suki saka c'est le mutema ya sakana te ti akoma na niveau ya koloba makambo ya koloba wana mona bango suspect. C'est comme si quelque chose ezalaka na kati wana bota non niveau ya réflexion ya moto ti okoma wana bani ndenge nini okomi wana ndenge nini bota non niveau ezaka lokwa kenaya amoni Koffi Olomide soki kenaya sengi Koffi Olomide bino kanti pena Koffi akoleka kenaya boza sûr ba magosis kutu na ko comprendre mais ba kenaya wana nyonso wana yo kanti vraiment Koffi Olomide vraiment soka kutani na ebandiko nga robete kara jamais auchiko bete karate akoyamba mwana biso so ipe photo ekeleka situ ye kutu irata pete. Alors Koffi Fally Ipupa asali yango ya yo sele yo ezo sala yo mutema pasi na nini ezo swayo na nini soki yo polotaka okanga ma photo na Didi Stone un jour vas-y kendo kanga photo na Didi Stone aza mwana na biso nyonso ba congolais mais sauf que ezali kambo relation ezali kambo ya relation ça dépend ya relation na bango ninge ezaleli yo oui oyebi Koffi Olomide ya msuna musika mwa mbote mais Fally ayebi Koffi Olomide ya pembeni to balia bamela bavana ndaku moko pe so landeli balala pembe tu moko na ninga mabete na ninga ya vie na petit na ye e makambo oyo koloba yango ememeli yo problème yango na vita onto loba makambo bandiko na nga nde bibelo ba to balola lolemo na biso 7 fois eza na raison faut ko balola lolemo 7 fois. Pourquoi? Parce que des fois au lobby likamo boye vu que lobby on a bandenge moko e ko bomisa yo e ko memo na prison e ko memo envie dire siko botala non c'est lelo ba propos ya c'est lelo botala esike memie bato ebele baloba pourquoi ali aloba kelo côté mwana na ye nanani nanana mama nyonso azaka confortable te ya koloba na télé que ça soit likambo ezosala passe que ça soit likambo ezosala passe to likambo ngo ya ndenge nini mama nyonso te azaka na courage wana ya kotelema ya koloba na télé eza na mama mosusu bozo moneka boya zoloba te mais place azofunda bino boyebi te
place azo saka pona mabe o bo sale bo ebite place au funda bino bo yeba te bo moneka akipara na ye makamte na yepsi bino akipara makamte nani alobi na bino ki akipara makamte po ali ya deja nenga zawana makambo oyo sinzi le kara sala e Koffi Olomide sala e bino bokanisa avanda te un jour alela tangisama ya miso aza mutu aza na ba sentiment avanda alela un jour emso alela putu ko ya kolobela te esala e bapasi ayoka ba shock wana mais viki aza ne mutu aoleka na media te kolela koloba ba problème ne ba nyonso bayeba peut-être aza na esika oyo afundaka makambo wana ke nzambe emso alelelaka nzambe emso mpe alelelaka bakoko on ne sait jamais baloba akeba na mutu avandeli au silence de préférence kutu sepela na ona mutu oyo alobaka mutu openza azoloba omoniki azoloba azobimisa oyo aye na kati ke mutu avandela ko silence mutu avandela ko silence bandeko nanga oyebi te silence wana azosala nini azoprépare bombe nini oyebi te alors faut tosala très attention bamami ebele baomata ba live bakoloba baomona ali aloko azoba ali aza zoba te ayebi oyo nini akosala aza zoba te bampare ebele bapesaka ali ya faute bandeko nanga totika opesa mwasi wana faute topesaki faute te oyebi te mpasi nini azalaka nango mosusu ozomoneka lokwa mutu me oui ozomoneka mutu aza boye otala na omame alia ndenge aza na koseka na ye ezalaka na mpasi sikoyo yebisanga en tout cas bandeko faut toyebaka eloko nini tokoloba eloko nini tokosala lelo selo yo beta lisolo ya disque d'or yo bando banda miziki mokoni oya na disque d'or mokoni selo yo ayela biso disque d'or ata ya mbata ata eli nzanza tomate mokoni selo yo aya nango ata mokolo moko te totikala omona ngo alors muninga azoya nango ya basorti nyonso kuko oke kolobela yango eza nango eloko mo ya pamba ezanga nango ntina jalousie na bino ngo mpe komokema be est-ce que bomitalaka eloba ata Koffi yango est-ce que bomitalaka vraiment ntango oya osala jalousie na likambo boye omitalaka vraiment ke eloko mpe na olinga nasala eza ndenge nini mpo na nini etu en tout cas tozwaka mpe temps tozwaka mpe temps ya komitala avant boya koloba likambo mpo sikoyo eloko selo yo koloba disque d'or yo kutu bando banda miziki ata ya linzanza osali orchestre ekufi osali ekufi toyeba te na minute oza na niveau nini mo oza na koya kodiembelaka baninga etali yo mpe toyoki ali ya tomboki ya alobi boke kosamba na ye kuna fali mpe déjà porter plainte donc bongamaka biso eloko oya oloba eza te mpo biso toyaka kaka kosala analyse c'est tout donc c'est un peu ça la famille voilà likez partagez abonnez-vous bisous